allez? J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir abonné. Nzamba Pambola Bino pour le soutien au bon manifestera toujours dans la vidéo. On a salaka. Vraiment que Dieu vous bénisse et la famille au Pamboama. Alors, na ligne sous vous s'abonner massivement du sous accès sous nombre d'abonnés parce que chez nous ils ont un bébé to sungango et cola. Voilà. Et alors, toujours continuer à sujet de biso, il y a camarades. La fois passée, camarade, comment vous présenter dans Naku, na yo, maman, papa, présenter camarade à sa camarade. Si vous prenez un respect, vous savez que vous avez ton camarade dans la mais vous avez tonton, vous avez tantine, et ça n'a pas été, mais vous avez à camarade. Nous avons partagé si je suis allé les alliés, que est-ce que une femme mariée, à cause de camarade, il y a célibataire. Femme mariée, à cause de camarade, il y a célibataire. Ceux qui ont oui, vous commencez à commentaire. Vraiment, il faut vous commenter bien. Ceux qui ont commenté, c'est dans la vidéo au monde. Place va commenter. Ceux qui ont oui, c'est pourquoi à cause de la camarade célibataire. Ceux qui ont le non, on a d'accord. C'est pourquoi on a d'accord. Alors, au commun on a une opinion. Attends que nous participer. Voilà. Femme mariée pour nanga à cause d'un camarade célibataire, ils en ont ma bête. Les années, ils ont dépendre de la relation na bino. Ils ont dépendre de mutu na mutu. Yondo yeba camarade na yo. Yondo yebi millier na yo. Yondo yebi nani oyo aza pembe na yo. Ils en ont mais en soi ils ont ma bête. Dès que le baraki aux femmes mariées à cause de camarade célibataire, il faut qu'à marier, il faut à la camarade car elle va marier. Non, ils ont bon moté. Ils ont bon moté parce que les célibataires peuvent bazabattre. Ngala avant to bala tozaki ba célibataire mutu moko ta botama na alliance na musapina yemba mona katanda kwa libala wo non biso so to botama tozali ba célibataire to koli ba célibataire tozali ko tambola biso so na groupe ya ba célibataire. Alors tangu na kati ya groupe ba tambola bino nyonso ozana camarade no moko célibataire o bosolara bien o courir les cas bien ozana ba secret na bino mibale bomba na ba secret bosolara bien ki camarade ezabi apesa ko ba conseil ya bien lelo nzamba sali o grâce au bali. Est-ce que camarade wana comme yena no bali kaza célibataire oboya ekaka poyo bali oya za célibataire na je ne pense pas vraiment. Alors les gens dans le sens que oboya camarade no poyo bali oya za célibataire non aussi longtemps vous avez qui n'a pas moment moko bien bonne ko passer vous avez bien non les abonné poyo bali oboya non il faut toujours garder mais oyeba ndeko gérer relation na bino yonde sikonde oyeba na ko gérer pour yo za marié déjà et puis yo za na ba temps mingi te mais oza na ko na ba responsabilité ebele ya za na temps mingi za ba responsabilité mingi te yonde oyeba na ko gérer siko relation na yo na ye oyeba na ko planifier ndenge nini oyo okoki kozala. Ceux qui par exemple vont écouter chaque jour quand vous avez un célibataire, yo bali ya tika célibataire, il faut sikoyo bakokuta na bino wana to bakokuta na bino wana et diminuer ba fréquentation na bino est diminuer. Cependant à chaque jour il faut voter la semaine une fois to deux fois parce que yo comme la responsabilité est belé. Eza bongo eza teka ke célibataire a obebiso te parce que yo za femme mariée oza mokolo ti obali po oza mokolo comme la maturité obali. Alors célibataire a ko bebisa te célibataire aza mutu lokola yo parce que yo pose ki célibataire ya mwana ngana za nanga pour moi célibataire cause na epi camarade ya célibataire. Peut-être yo lobaki oh non il faut que moi sa femme mariée azapika camarade ya ba marié célibataire te. Oui, vous avez raison, ils ont bon. Mais, femme mariée, azaka camarade va marier. Les lots oyo, tout le monde a pu marier, monsieur qui va jouer sur ma balle, et ben ninga na ba marier. Tout le monde a pas la vie va célibataire, puis monsieur soit appelé au conseil, au cas où tu n'as eu bala to bala non. Au cas où peut au salaire du conseil, on a pu vie na au pays bala et fanzi. Pourquoi? Parce qu'ils ont la base monsieur, malgré toi balité, mais azan a notion di bala na mutunaye. Ba parents na ba éduquer bien. Ba pese conseil attend que moi si comment ko vana ndako libala azana biloko na muto azozela ka nde libala ngonge koka a pratiquer ba makambo ya yebi wana moni a pratiquer ba makambo ya yebi wana eza bongo eza keka ki soki muto aza célibataire nde aza moins sérieux ou soit moins sérieuse azana conseil au pesote non eza ba célibataire au mitu fanda bien au pende zape azape sur a pesi au conseil au
kamwe na femme mariée kuto kopesa conseil wana ti. Donc eza bongo marié à cause d'un épée camarade ya célibataire eza na mo mabete pona nga selon nga eza mabete eza ndeko dépendre na relation oza na mo pe na mutu nini aza camarade na yo. Po célibataire akobebisa wakoma soki yo oza mokolo soki apesa conseil mabe mais boya aloba non ni conseil ote kata relation wana neti ndeko ya femme mariée apesa muningani conseil ya mabe ndeko wana sikoyo eloko etali kaka teli ke ngai naza siko na libala ye aza awumi na libala seke aza pena na expérience esali ke libala na ye kufi omoni bakoma onde eza compliqué eza pena bafemme mariée mosusu mpe bapesa mpe conseil ya bien ovandi mpe na ndako ya libala eza mpe na bafemme mariée mosusu bapesa baconseil ya mabe libala mpe ekufi ya moninga eza mpe na bacélibataire mosusu bapesa mpe baconseil ya bien ofai na libala eza mpe na bacélibataire mosusu mpe apesa conseil ya mabe libala no esali nini ekufi yango nalobi ezodépendre na mutu nini oyo aza camarade na yo mpe relation na bino bozokumba ngo koma. Célibataire eza na mo interdit te ke ozala camarade ya femme mariée eza na mo autorisé mais yo femme mariée yeba nde kogérer atan na yo yeba kotia kozala na balimite na barelation na bino mpo ozala mpe na terre kosoki mpe na ndako na yo mpo ozala mpe na terre kosoki na mobali na yo équilibre ezala. Donc c'est ça yo mpe oza célibataire ntango oza na camarade mpe ya marié yo mpe yebaki ndenge aza wana mpe akomi na batemps na ye mpe baresponsabilité ebele soki nalingi nabenga yo soit nasindele message ou soit tokutanaka na baweekend mpe moninga abatela mpe libala na ye epuis eza te ke yo ndenge oza célibataire okotikalaka célibataire non kobala mpe okoma mpe mwasi ya libala yango ali fo kokangama mpe na bafemme marié mpo kozwaka mpe bamayele oyo bango baza nango ndenge bavai na libala ezaka ndenge nini libala ezaka ndenge nini eza malamu yo mpe femme marié kobengana bacélibataire te linga bango baya pene na yo mpe mpo oapprendre bango koma bafanda na libala un jour bango mpe bakobala mpo basala mpe erreur te na mabala mais bafanda mpe bien na mabala na bango. Donc eza nango mabe te kozala na camarade ya célibataire en tant que femme mariée eza nango mabe te. Donc c'est ça oyo nazalaki nango na partage na bino lelo yango wana toyebaka nde kogérer barelation na biso mpe yeba mutu nini ozosaniki camarade avant kosengage na mutu il faut mpe koprie nzambe orienté yo to bato malamu surtout so azali camarade yo bomesani oyebi ye bien koboya ye te yeba kaka kogérer relation na bino koyeba ndenge nini ekoki kotambola. Voilà, nzambe apambola bino bosabone susu massivement.